Non, mais je pense que ce soit la famille, il y a Mama Chako, que ce soit le groupe théâtral, ils ont tout intérêt à porter plainte contre HJ. Ils va porter plainte, ou à traiter qui a expliquer dans quelles conditions Mama Chako est décédée. Je pense que ce n'est que logique. La distinguée première dame prend la décision. Il y a que d'ailleurs elle a un problème la fondation. Distinguée première dame a un problème na ba combattant à UDPS. Balobi jamais. Bisona nous tozu ba soins médicaux gratuité. Ba ke ko pesa na ba artiste o bazala ki pe na ba to Kabila ainsi de suite. Quelle que soit ça, la distinguée première dame a tenu que l'artiste et comédien babanda ko zwa soin. Mais il fallait que les collaborateurs na la fondation bazwa ba dispositif ya encadrer makambo. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui mutoyaka ngai nazwa ka soin na ashiji. Ozomon, ceux qui ont mbongo na même temps ezalaki makambo ya ki assemblée nationale batinda ki biso na ashiji. Moi négligence wana parce que bazomona ke eza mbongo ya nyongo. Mais ceux qui ont mbongo bo bazolingela yo. Mais batouana bazobima lokola eza ofele. Il y a une légèreté. J'ai même entendu que babomi Mama Chako exprès. Eza makambo wana bato bazolo bateke. Eza signe wana eza signe mystique. Ça n'a rien à voir avec ça. Ngakutu naluka ka mtu akoloka nga nazomona ete. Balongoli selon batu ya domaine. Balongoli Mama Chako minu misato à la fois. Alors que bakolongola ngondengo wana te. Conséquence yango wana. Il fallait que la fondation ait interpellé pour na liwa artiste ou babenga batu ya nini ba redéfinir contrat na bango. Ça ne sert à rien d'accepter pour que première dame amonake ozo sunga batu au bénéficier ka ba faveur moko bo tant que service aux ali ko rendre ngo batu te. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulawa. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Toza toujours na kati ya matanga na Mama Chako te kotika biso. Mama Chako boyebi asala groupe na Académie des Stars et comment koleka na tokomi wa TV oyo honorable Eliezer Tambwe o toza na awa akoyebisa biso ayambaki Mama Chako ndenge nini na chaîne na ye po ya zaka dur aloba nga lelo nga groupe moko théâtre mais ya bakamba pamba te ayamba Mama Chako ndenge nini bayebanaka avant to ndenge ni honorable. Bonjour. Bonjour. Toye pana yo tozana sangwa pasi ya Mama Chako te kotika biso oyambaka ndenge ni na chaîne na yo po lelo akoma koleka na tokomi wa TV boyebanaka avant to izeleka kaye ko beta poste ndo yambi. Bon, d'abord Mama Chako ngai oyebi kinga na za villageois. Biso toza ba villageois zana na village kuna télévision ezala kate ba radio ngo pasi. Mais Mama Chako c'est parmi ba artistes ya kala. Biso toyeba d'abord na groupe Salongo à l'époque. Alors, et
c'est une dame qui s'est donnée na musala na parce que oyebi ezana batu bayaka lokola tremplin. Même na journalisme mutu akoya na kaka ndenge moni loyenge tout le monde est devenu journaliste. Mutu nyonso na ba Facebook na ba nini atie caméra na ye abandi koloba loba mais ce qui otali azana makila wana na nzoto na yete. Mais Mama Shako c'est une dame oyo azalaki na makila ya théâtre na nzoto na ye. Je sais le peu de temps, oui certainement, que en venant et Panangaï, Moutoua Liboso qui m'a proposé pour que Mama Shako aya, c'était Mogijo. C'était Mogijo, les Kinanga ou Azakana Makamunae, Moussou Salaka. Nde ayaki ko proposé nga lobité. Je pense que je misais pour Nakotala troupe, comment on appelle, groupe théâtral ligne, Tokokati Kozwa, pour na Elekaka. Et moi, ma chaîne, j'ai un principe. Je ne fais pas la promotion de deux produits. Aujourd'hui, biscuit oyo, olobi biscuit boy, aujourd'hui les sous biscuit boy. Namona kango lokola désordre. Et on a loba dans le monde, ya makambo nzambe tukozwa. Pasteur Moko. Na théâtre, tukozwa groupe théâtral Moko, ainsi de suite. Mais c'est fait que Mama Shako m'a convaincu. M'a convaincu, n'a retenu rien, yenda aleka kepananga. Maintenant, Mama Shako, j'ai lancé l'opération Pesa Moninga Sourire. Cette maman-là s'est déplacée. Na acteur naye, bayeti nanda kwepanangai pour na couper sa Moninga Sourire. C'est pour vous dire que c'est une maman que j'apprécie. Et quand vous parlez avec elle, à la minute, au moni, même pas baye ba koyemba, akotatonete. Ce qui dès qu'à lobi que ngana yemba, lobi yemba nan. Automatiquement, c'est la même chose dans Mama Shako. Donc, ce qui, même à l'Inga le loko moko boy, à Kobeta yo bor moko boy, oui, ko seki sayo. Donc, c'est une maman que j'ai trouvé bien. Et ce jour-là, j'ai vu comment Azalaki ko vivre na acteur naye, quand même bien pas qu'Ozala trop mokonzi, ainsi de suite. Donc, elle était parmi acteur naye, voilà. Mais c'est qu'on est un koufi, tu as un groupe et tu as la kakato ou la banque honorable. Mais ça dépend, il y a un dingue à cause parce que nous avons un principe, nous avons une légèreté. Ce qui est la logique, et que bakoya ko bimiselanga wengete, il y a o babandi ko soana bazo wele la remplacement ya nani nanani. Là, d'accord. Mais ce qui kaka babandi ki wenge, te wana en tout cas aussi mad. Mama Shako kufi na HJ balobi ba sécurité négligence ti Mama Shako kufi ba artiste et comédien bazo lela honorable yo ko lobela likambo ngote commentaire nini osala wana. Oui, omoni eloko ngana ko loba, je vais d'abord m'adresser à la distinguée première dame. Omoni makanisi okozala na yo na makanisi malamu. Mais makanisi wana eye ko balukela yo et komi mabe pona yo. Qu'est-ce que je vais dire? La distinguée première dame prend la décision. Il y a que d'ailleurs a un problème la fondation. Distinguée première dame a un problème na ba combattant à UDPS. Balobi jamais bisona nous tozu ba soins médicaux gratuité. Ba ke ko pesa kaka na ba artiste o bazala kipe na ba to Kabila ainsi de suite. Donc bango bazala ka lokola ba shandumba. Mais maintenant, quelle que soit ça, la distinguée première dame a tenu que ba artiste et comédien babanda ko zo ba soins. Mais il fallait que les collaborateurs na la fondation bazwa ba dispositif ya encadrer makambo. Qu'est-ce qui se passe? La décision ne se limite pas lors de l'annonce, c'est le suivi qui pose problème. Et aujourd'hui même le chef de l'État ces problèmes-là. Annoncer la parole du chef, c'est une loi. Tant que première dame a lobby ke bakoban, nani assurera ka suivi. Et comme ba tubaye wana ba telemi, ba indien wana baza Koto bazo futate, ainsi de suite. C'est ce qui se dit par les Indiens wana ya HJ. Bah bien côté na réunion, bah ti machin là on a ban boze la na biso côté réunion. Oui. Ce qui muto ayaka, ngai na zwaka soin na HJ. Ozomon. Ce qui oyena mbongo na même tangu ezala ki makambo ya ki Assemblée nationale batinda ki biso na HJ. Moi négligence wana parce que bazomona ke ezala mbongo ya nyongo. Mais ce qui oyena mbongo bo bazo lengela yo. Ozomona. Alors il fallait que la fondation puisse mettre en place un mécanisme de suivi. Parce que bazana ndenge bayokana, ceux qui ont fait les bangonde baye. Mais batouana bazo bima lokola eza ofele. Il y a une légèreté. J'ai même entendu que babomi Mama Shako exprès. Les amakambo wana bato bazolo bateke
Eza signe wana eza signe mystique. Ça n'a rien à voir avec ça. Ngakutu nalukaka mtu akoloka nga nazomona ete. Mais j'ai dit seulement une chose. Balongoli selon batu ya domaine. Balongoli mama chako minu misatu à la fois. Alors que bakolongola ngondengo wana te. Conséquence yango wana. D'abord on a négligé ainsi de suite. Il fallait que la fondation ekoka ko interpeller pour na liwa ya artiste o. Ba benga batu ya nini? Ba redéfinir contrat na bango. Ça ne sert à rien d'accepter pour que première dame amonake ozo sunga batu au bénéficiaire ka ba faveur moko boy tant que service aux ali ko rendre ngo batu te. Donc c'est quand même compliqué, déplorable ce qui est arrivé, mais il fallait qu'on rétablisse des responsabilités. Totika kama kambu ya mutu soki akufi totika ka keika ka ndengwa na lokola mbwa. Non, mais je pense que ça soit la famille ya Mama Chako, que ça soit groupe théâtral naïe, ils ont tout intérêt à porter plainte contre HJ. Bakosamba nani? Bakosamba nani? Awa tozali susu na justice ya d'intouchable te. Bake ba porter plainte oyo a traité qui aya ko expliquer dans quelles conditions Mama Chako est décédé. Je pense que ce n'est que logique. Merci beaucoup, honorable message. Mon artiste et comédien, bazota la yo mo lobby ça donc ba théâtre té ou tano mboka mais quand même oyebi monde on des alaka des ba lobby ba mesures barrières to respecter ba gestes barrières o lo bana bango nini yo yebi ka ba comédien place matanga na bango eza ba pixara bango té nombre ni etali bango té et puis yandi mo pas zo luka yo aribi azo kufa otiki de yandi mo saza mutunanga yandi mo si aza mutunanga place ayebi comment benga ganga ma lobby otiki pas zo kufa $15,000 omoni ata boye kobenga nezalaka na téléphone te ezalaka na chombo. Mais ce que je peux dire aux artistes comédiens, tika kolobake bango va respecter te, on doit respecter parce que c'est la loi. Et le chef de l'État a été très rigoureux. À lobby, vous devez respecter ça. On doit respecter ça. Ça c'est un. Deuxièmement, omoni Mama Chako aki nalobaka na batu, ce que moni to lança pesa moninga sourire ya pamba te. Biso nyonso to kokendaka un jour. Tango zana bomo sekaka na batu misusu tika koza l'égoïste ya koseka kaka yo moko. Troisième élément on a nazolo prendre au sérieux, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens ndenge balobaka musala na yo zo sala yango nde kofuta omoninga ya awo boye na palais du peuple ozo benga nga honorable tu député wana journalisme muto pesinga mutu kananga yo journalisme muto pesinga ndaku na tonga journalisme donc na domaine na yo ezaka na domaine tika kwa viaka domaine ya ba mususu soki otali pe artiste comédien basala makambu ya minene kaka na musala na bangoa ozomona j'étais un jour avec Sai un jour azolo balobi nzamba pesa biso chance hein au lieu au travailler soki ndenge ni okende kokata soki banzete yo osekisi kaka mutu boye mutu tielo boko na poche apesi yo kosekisa ya pamba. Donc il y a des histoires comme ça et aussi ezana bato dès que musala na yo omoni neti ezokende moi bien muke otiki yango mais otiki nzete o esunga yo pona bomanyoka soki abimeli o lisusu. Ce n'est pas normal, on ne doit pas considérer la profession. J'ai toujours aimé les musiciens. Tous les musiciens qui sont des patrons. Tous les Kofi, Kofi c'est un patron, Bajibe Bazaba patron. Atika ko binate, atika ko yembate. Okomona même bato yazo yembela. Na o yazo boaka. Moko bazata na mbongo moko na ete. Mutu azalo locataire ba yembeli kaka. Bayembelio lelo yo wana zobina alors que yo zo futel mais yaza nanda kumunene. Donc c'est pour vous dire que mutuna profession naye ndenge tolobaka artiste et comédien il faut se concentrer ngai naza député omoni mekaki ko atakenga oza député tika ki journaliste na lobi mobeko nini naza député journaliste je continue là-bas et je vais y être ceux qui n'a eu fonction yo kopé qui ça que naza la journaliste était d'accord mais oya biso ya ki député batika danga polel. Donc na musala artiste et comédien ba ko sala concentrez-vous mudo ko sabino teke muto moko akenda ko simba gwa quelque part ya danger zate ba grand maître ya monde wana za ba biso nazo mona comment ça se passe, mais le sérieux dans ce que tu fais mettra le sérieux dans ta personne. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez un message à honorable Eliezer Tamboué. Vous avez toujours dans cette émission, il y a coup de théâtre sur antenne à la chaîne des références.
chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabino.